innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Ebandeli ya mois de septembre et là munabino nyonso bolula kolanda journal ya peuple pona peuple info lingala mbote nabino nyonso tika ete to fungula basango na biso pona kotal sabino ndenge kaka ezalaki prévu commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse a convoqué électorat pona ba élection présidentielle ya le 20 décembre nyonso ebimaki na monoko ya président Denis Kadima Kazadi vendredi 1er septembre na siège ya centrale électorale ba lema oyo bokozwa yango na basango na biso ezali koya to poursuivre édition na biso kaka na ngambo ya CENI pona kotalisa bino ndenge président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadima asololaki elongo na délégation moko ya basi oyo bautaki na bamboka ebele ya Afrique na bokambemi ya Benita oyo azali bongo envoyé spécial ya président ya commission ya Union africaine ndenge héritier Mapindemi apesi bino ba détail. Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima abetaki masolo na délégation ya ba femme bautaki na ba pays ebele na Afrique bakambamaki na Bineta Ndeyo Diop oyo azali envoyé spécial ya président ya commission ya Union africaine Moussa Faki Mahamat ezali bongo banane na mission na République démocratique du Congo numéro 1 ya centrale électorale azalaki accompagné na deux vice-présidents na ye bienvenue Ilanga Lembo pe Didi Manara Linga elongo na rapporteur Patricia Nse ya Mulela Kester adjoint Sylvie Birembano Balume pe directeur ya cabinet na ye Dieudonné Chiyoyo ba échange oyo balobelaki mingi participation ya basi pe ya ba jeune na processus électoral envoyé spécial ya président Moussa Faki Mahamat akumisaki na kombo ya institution africaine ba effort oyo bazali ko déployer na ngambu ya CENI pour na inclusivité pe respect ya calendrier alobi atindami azali envoyé spécial ya président ya commission ya Union africaine na tête ya délégation moko actuellement na
visite na République démocratique du Congo objet na bango ezali bongo processus ya paix na este pe kotala ndenge nini processus électoral ezali kotambola parce que bango nyonso balingi makambo bana kotambola malamu pe basi bazala ebele bango bazali vraiment na processus oyo balingi eza na crédibilité basolola ki na ndenge ya malamu elongo na président ya CENI pe ba membre ya cabinet na ye dialogue oyo ezalaki important liboso batalaki ndenge nini basi basanrolaki na baliste pe lisusu ndenge nini basi bakovote bango balobelaki bapozaki ba question ya parité oyo constitution ezali kolobela pe lisusu ba parti politique bazali kosenga na bango bayeba na kosala lisusu makasi démarche oyo ezali pe kotala ndenge nini basi bakoparticiper na processus électoral ndenge nini bakovote pe ndenge nini bakovote bandeko basi na processus oyo ezali bongo kobongama bazali convaincu que nyonso ezali kosalima na ndenge ya malamu l'élection ekoleka na ndenge ya malamu na image ya CENI ndenge nini bango ba constater amélioration pe mosala ezali vraiment remarquable communication pe ba prévention nyonso ezali kosalema ndenge Bineta Ndeye Diop atalisaki avant alobaki ba matériel nyonso pe ezali bongo ko s'apprêter pour ete makambo bana koleka na ndenge ya malamu ba observer que ba proposition nyonso na ba élection oyo elekaki basi ba ko jouer rôle moko très important na ndenge bango batalisi. Honorable Néron Mbungu, président interfédéral ya parti Autre Vision du Congo, Kinshasa, azongaki na ville ya Kinshasa samedi 26 août après mois séjour ya mokuse kuna na Europe. Héritier Mapinde Miladi Landu, bazaki kuna na compte ya Info Lingala. Nansima ya mobembo auti kosala na mikili ya poto honorable Néron Mbungu azongi na ville ya Kinshasa depuis weekend eleki na bokomi na ye na quartier général na ye ezwami na avenue Mbamba Kilenda numéro 21 na quartier de la paix na commune ya Kisenso fumabanga moyo azwaki pe ba honneur ya la police pemba la moko na sima ya losambo ya honorable Néron Mbungu ayambaki ba nouveau diplômé ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bazalaki na esengo makasi liboso na ndenge bazwi ba diplôme na bango. Bozongi ya honorable Néron Mbungu na capitale esepelisi ba base na ye nyonso basali ya nzambe ya l'état ya pe ya complexe scolaire Mama Pemba président interfédéral ya Autre Vision du Congo parti cher ya maître Didier Boudimbu a profitaki na occasion oyo pona kolobake candidat ya AVC Kinshasa na présidentielle ya décembre 2023 ezali bongo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona candidat na biso na niveau présidentiel ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana nde candidat na biso tokena ye elongo. En tout cas, bozongi ya honorable Néron Mbungu fumabanga moyo na ville ya Kinshasa ezalaki événement moko munene etalisi ke base na ye babande kozela ye makasi. Président ya Union des Patriotes pour la cohésion nationale Jean-Claude Dumbi a kitaki na quartier Mama Mobutu pe na météo kuna la commune ya Ngaliema pona ko expliquer vision na ye na babase oyo bazalaki kozela ye Stéphanas Kande Nathalie Kaila Kapenda. Awa tozali na cité Mama Mobutu na commune ya Ngaliema président ya Union des Patriotes pour la cohésion nationale Jean-Claude Dumbi akitaki ye moko na terrain kaka ndenge bozali komona na supervision ya monsieur Kevin oyo azali président communal ya UPCN kuna na Mongafula chouchou ya Lukunga soso ya pembe Jean-Claude Dumbi azwaki nanu ton yako expliquer bana cité Mama Mobutu vision ya IPCN oyo ezali ya développement kolinga pe ko soutenir bana ya mboka bazala autonome mingi ba oyo bazali na batalon IPCN bazali wana pona ko appuyer ba projet na bango awa ayaki pona ko concrétiser vision yango elongo na ba mama oyo batekaka deja mapa basala kabaji pe ba yaourt na nzela ya UPCM bakoma autonome Jean-Claude Dumbi azali vraiment soso ya mboka ya solo boyo kanenge a expliquer. Et monani vraiment na bilongi et monani vraiment na etaleli na bino na elobeli na bino esengo ezali munene mingi makasi ngai
elongola équipe nangai mobimba topesi bino merci ya mingi, merci ya ebele. Azali ko travailler sans retouche awa ayaki na quartier météo na espace Mama Lili kaka na même exercice. Si boyebi tina nini tozali kati na esika oyo. Tina na biso ezali ete bandeko na biso ngai elongo na ba oyo baza ko accompagner ngai bo pousa biso bo tombola biso to kende wapi epai ba décision ya makasi ezomaka mpona mboka. Ba décision oyo ezomaka mpona bomoi na yo, mpona bomoi ya bana na yo, pe mpona bomoi ya famille na yo mobimba. Alors bino nde esengeli bozala ba auteur ya ba décision oyo ya bomoi na bino. Makambu oyo ya kosala ete batu misusu bazwilaka bino ba décision to batu misusu ba décider mpona futur na bino esili. Ezali nango facile pona bokoma na UPCN ya Jean-Claude Ndumbi Bolekaleka na avenue Isangi numéro 277 na commune ya Lingwala wapi epai siège social na bango ezwami. Na Kimanteke na quartier Kikimi bazali na difficulté makasi na oyo etali mai population ya coin oyo bakoma na bango komela ba mai ya mabulu pe bazali lisusu na insécurité makasi na ndenge ya kosakana te ndenge Ritkindu atalisi. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai tozana posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu tozane na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté musuba mai ya mabulu ezali kitoko te de souci ezali gouvernement par fatia avec la biso mawa atela biso koto tozana problème makamba mai de souci nde yango wana soka tie biso mai koto biso beto sepa gouvernement na eto betele pe biso maboko atika te lemba kitoko na mokali. Na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po ba condition ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge. Kaka na ngambo ya fait de société bosengeli koyeba ke insécurité pe inondation ezali konyoko la population ya quartier Batekede kuna na commune ya Matete bolanda ba détail nango elongo na Jadine Malemba pe Orly Makopo. Insécurité pe inondation ezali konyoko la population ya quartier Batekede kuna na commune ya Matete bota la bino moko ndenge population ekima bandaku parce que ba mapangu tu etiola na mai chose grave tozali kutu na elanga ebongo na mbula bakosuka wapi na likambo yango population ezangaki maloba te boyoka kolela ya mama veuve oyo na micro info Lingala. Maloba na ngai awa naza na pasi quartier mobimba toza na pasi mai todinda kaka biloko na biso ezobeba bana ka bazwa kobundisa biso awa tobomba na ka na kati ya ndako tokimakimaka atalanga mpaka ya boye na bano bautaka ka donc déranger bato bango balingi bayaka awa basali stage na baboteli bato bakei donc so bajene na oto batelemi baboya bongo papa to sepeli parce que koto biso toza na kimia te po nini ya liboso ma ya koto ezotungisa biso to tunike na mboko bakonzi bazalaka te ya mibale ndako etikali polele bato bazalaka te misatu bakulu na ka toza na kimia te ndenge tomoni papa yeboy akanisela biso tiela biso pe souciette biso misusu tozalaka la bateke mais na minute tozala bandako te tozalaka pa bande to souffre tout comme ils ont bon ma batu makasi en tout cas penza papa gourmet c'est toi non likambo papa to souffrir dans la banda kunde to kima sala sala balaka ko kata biso ma chaise ko ibe biso ma sac ko ibe biso ma mbongo quand to la sécurité et sous kata bongo te na problème ya inondation mais et comme il sous problème ya insécurité bakulu na namiyibi bauti na kankabila baza konyoko la population ya Batekede inondation plus insécurité et salut que population et qui ma quartier kasi po bazonga lisusu basengi na l'état akota likambo na bango sinote mawa mingi.
La région Mosimba qui rassemblement des jeunes nous sommes écossais samedi 16 septembre na stade Tata Raphaël Nangonga ya 9h toujours na Bokambemi. Il y a évêque général Dodo Kamba Wazali bongo président, il y a église de réveil du Congo Fabrice Lundombi Badeteng. Évêque général, il y a église de réveil, Dodo Kamba, Azali Kokoba, se Kokoba, na mission d'itinérance naye, objectif Ezali, activité monene, il y a le 16 septembre, na stade Tata Raphaël de la Kétule, Ezala réussite moko total, Elenge et Lemboyamboka, Ezali wana teme monene, oyo kozala développé le 16 septembre na stade de Martyr, et paiwapi, bilenge pe bato nyonso ya église de réveil au Congo, bakozala wana autour ya évêque général Dodo Kamba. Bosimbake akitaki awa na bon marché na commune ya Barumbu, mingi penza na église ya pasteur babengi Mira Miracle. Objectif ezalaki kaka ko sensibiliser bato nyonso bayeba vision naye par rapport à la date le 16 septembre na stade Tata Raphaël de la Kétule oyo kozala vraiment au Pesimbwambwa aboyi bilenge elembo ya mboka oyo ezali vraiment ba jeune nyonso esengeli bazwa conscience na bango. Message ya évêque général Dodo Kamba kuna ezalaki capté 5 sur 5 bato nyonso ba apprécier ki message puis ba apprécier ki vision naye oyo azana yango pona kolekisa epai ya bilenge lokola Mosel Nanzambe évêque général akomelaki bango batikaki ndenge wana te botela bino moko cadeau monene ya ngombe ya mobimba bapesaki évêque général Dodo Kamba pona kolakisa ke Mosel Nanzambe esika akomi lipamboli ezalaka boye ezalaki eloko moko vraiment yesengo makasi komona geste oyo pona évêque général Dodo Kamba oyo azali kokoba se kokoba bosimbake awa na bon marché ezalaki bongo sensibilisation na cadre ya fédération ya Lukunga D azali kokoba kokende bisika na bisika mission ezali kokoba pona kobongisa date le 16 septembre afin que réussite ezala total. C'est à Thierry Baclion naye Airbus A320 pour et ba voyager na ba condition moko ya kitoko. Michael Brustoto. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele
timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, c'est mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Na sport aussi ma clôture ya ba combat individuel ya Jujuchu et Salemaki jeudi 31 août na Kamunganga kuna na ngale masule au patronage ya mwana mboka Jamal Ukenda Francis Konza apesi mino batete. Sombele suka ya bisanga ndenge kaka balobaka suka likabo eleki ebandeli na yango Kamunganga eyinda kilisusu jeudi 31 août na cadre ya finale ya bakoma individuel ya Jujuchu oyo la grande école des étoiles des arts martiaux oyo ekambamaka epa ya maître Henri Ibanda ba organisaki sous le haut patronage ya honorable Jamal Ukenda cadre ya parti politique Action pour la reconstruction et le travail ya autorité morale le sénateur Michel Kanimbu bakomba ya ndenge na ndenge ebungamaki Ndakisa Malale Samuel alongaki Christian Aigle na finale ya deuxième catégorie cadet Mila na Vazita babundaki pe Vazita a remportaki victoire exaucé na Jonathan Bawela la troisième place pe exaucé nde azwaki yango Malale Samuel a remportaki finale ya troisième catégorie liboso ya Zola Olga babundaki na Vazita na compte ya finale ya première catégorie et pa wapi Olga nde alongaki Bosimbake pendant bazalaki na ba combat ya finale ba compétiteur misusu ba résultat na bango ya examen d'état ebimaki pona kolakisa ke maître Henri Ibanda azo formé vraiment ba cadre ya lobby po ba pakolaki bango ba poudre avant rentrée scolaire tout ça là-haut ba bengaka FVN la grande école des étoiles des arts martiaux biso to encadrera physiquement et moralement Bosimbake na suka na nyonso espoir de Ngaliema Jamal Ukenda tutwa bwala mwasi ampiko ye moko alekaki pona ko remettre ba médaille pe ba brevet na ba vainqueur pe ba participant ya tournoi oyo de tour nga pe na sepelaki na assister na contribuer po to tombo la jeunesse espoir na biso ya lobby ezande bango en tout cas na sepeli makasi to bande compétition na biso malamu tina lelo pe clôture eleki malamu en tout cas na sepeli makasi Kin wifi ezali internet ya qualité yango ezana vitesse moko na ndenge ya kusakana te igonting fini makambo ya kokende kosomba mega na coin po eza perte ya pamba boyokelanga eloko oyo Kin wifi eye pona ko résoudre ba problème na bino nyonso na oyo etali internet bamemeli bino internet ya haut débit fixe par satellite partout na République démocratique du Congo ata na fin fond kuna même na bozoko toujours na vitesse ya nyama tina 50 mégabytes par seconde bakisa likolo nango bonus data la nuit ya 150 pe 300 giga de 22h à 6h bobo solola kitoko bo travailler na elengi pe o télécharger biloko nyonso oyo za nango posa na ba entreprise ba restaurant hôtel église même na wenze bo partager connexion ata quartier mobimba po Kin wifi internet assuré vitesse ekuba yango ekatanaka te toujours intact bokamwe te o po ba installation nango eza très facile et pa wapi ba installateur baza partout na République démocratique du Congo na kit complet nango mobimba ata oza na mboka ata oza na Kinshasa moyena antenne moko ya mokie na modem oyo boye place nyonso ozala na zamba ozala na forêt équatoriale oyi kozwa internet na yo a partir ya Panadol soko osombi antenne na yo bakoya koinstalle yo soko oza na mboka eza mpe na baingénieur indépendant bazala na disposition na biso mpona koinstalle antenne kuta Kin wifi na rond-point Forescom na kati ya immeuble La Brousse na commune ya Gombe oza mobimba stribi
bolinga koleta basapatu ya qualité boyeba ke place eza se moko na RDC ezwami bongo na 7e rue limité epa ya Papa Grifo ndenge héritier mapindemi igantingi bapesi bino ba détail. Papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na Limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na mise oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel beaucoup de changa maboko va venir diminuer taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer taux pour encadrer jeunesse, pour transformer bango, si on dit que ça la sapate, est-ce que Azali sur la besoin ça pour je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza été dit pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil au-delà. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur gentil au-delà. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au monde. Il dit que ma politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit nous on a devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur un peu monsieur on a la salle d'ador à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé na salle avec kanda nyo subo yo ego l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, papa Chris Mawal, nous allons sur maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba-Science. Maintenant, dans Simba-Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux allons à la fête. Au dia Batunion sur la fête. Là, tu as la ça Awa. Aux allons à mariage. Là, tu as Awa. Aux allons à Sapat, tu as mon nez. Le Polo la Hill. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. Le Cocaï. Aux allons le roi est mort. On est comme un bolide, le Cola Hill. Il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota ki baté ça. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Peuple et comme la souka et pas Nazaki Nasengo Makasi a représenté les bino et Angobo Pesa merci na Alain Boala Wazaki na Sima caméra journal et Simba Makina édition et pas Nathalie Kaila Kapenda Boyeba ke montage Simba Makina Christian Kiangebe ni pe Fabrice Sulundo mi journal peuple pour la peuple ezaka supervisé et pas na Moko héritier Mapine Bandeko Botika na malamu ngala bino tokutani mokolo na dimanche au revoir. Innovation na makambo ya mpepo Topé Aviation na RDC, compagnie africaine d'aviation c'est Ana Mokuse, alela yango minu na nenga kosakana tedi. Et commandé domaine na ye, après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melanga imwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yangoyo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon
moko te na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 baavion ya mokwake ya liboso eyaka yango oyo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango oyo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ya batelefone to mpe bautilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino bagrand monsieur na bagrand dame mpe bapersonnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux ya bavoyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na bainnovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi